Bandeko, bana basi mibale oyo bapreparaki bakutanaki mpo basolola baprepare émission bakosala le 24 mpona makambo ya Karine Mokonzi. Basala émission moko bachola, mais eloba l'homme propose, Dieu dispose. Mais oya bango bapropose video ya Karine Mokonzi nde edispose bango. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mama Leki Partolo na petite tekateka. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mibale oyo bavandaki bazalaki na bato mosusu au moins 7 personnes pona kozwa ba idée ndenge nini bakosala émission le 24 na butu pote babwaka yango le 25. Donc le 24 na pokwa po babwaka yango le 25 soki mariage ezali te. Émission bakosala yango déjà avant po baza sirke mariage ya Karine Mokonzi ekozala te. Baza sirke Karine Mokonzi na Tigre Noir baza ekokabwana. Yango bango si basololi bavandaki au moins 7 personnes bapesani ba idée bango bazwi ba idée balobi ke émission tokosala yango samedi nde bakobwaka yango dimanche. Po pa na bango baza sur à 100%, voire même à 1000%, ba audio, ba mato, ba lobby, makambu ba lobby, et eza penza ya solo zéro faute. Yango bango, bazalaki na tina ya kozela le 24 te, baza na tina ya koyoka audio mususu te, pona o bayokaki pa na bango ekoki. Voire même eleke bele ezo sopana. Yango Mama Leki Partolo abengaki Mwanankasi Partolo petit tekateka pote basangana baluka déjà solution ndenge bakozala. Mais nyonso wana na ordre ya chef na bango Miriam Mokonzi. Po Mwanankasi Partolo yeti lelo azala contact direct na Miriam Mokonzi. Kaka Mama Leki Partolo yende mutazali toujours na contact direct na Miriam Mokonzi. Mais bisika bavandaki ni Miriam Mokonzi azalaki ni batu mususu ya net bazalaki wana ezalaki ye na batu mususu ba inconnu moko boy. Alors ndenge baza wana ba decidaki déjà ke tango bakosala yango le 24 ekoti dimanche ekoningisa déjà mokili. Yango basololi yango kitoko. Mais ndenge baloba l'homme propose, Dieu dispose, oya bango ba proposer mes vidéos au Karine Mokonzi atie na kanisa tango bakotala yango eko disposer bango pe kolongola bango ide wana ya le 24. Basala émission pe babwaka yango dimanche. En tout cas, bazwi lisusu ku makasi. Na kanisa na kati na bango mibale soki bomoni mutabeli boyeba eza coup de foudre te, non, eza coup de froid te, mais ezali coup ya makambo balingaki basala. Bakokanisa coup de froid te. Ezali nde bakomona douleur. Douleur yango ekobanda kaka lelo tango bakotala video ya Karine Mokonzi na Tigre Noir baza kobina kuna na kata soirée bisika bakozwa crise. Alors Mama Leki Partolo na kanisa sozwaki mwa agenda ozuma mero ya kelke batu ebongi kontinuaka kosala ba émission na yo. Pesa pe Mwanankasi Partolo petit tekateka petit oyo asala vi na ye makambo na ye na gu na ye pe na ndenge na ye. Tika kokanga ye lokola col patex yo kangama na ba oya yo.
tika mwana oyo aluka solution na ndenge na ye. Po Cynthia Wadol azali wana, aza mwana muke, aza mwana 24 ans, mikoleko ya soko tiki ye libre, azala ye moko, akoko kita, akoko mana 17 ans. Alors tika mwana azala calme, aluka nzela na ye sikoyo, oya kolanda. Tika kokotisa ye na makambu oyo, soko tisa ye, lelo yo Cynthia Wadol, amona kalidusu ya kubimela te. Olke Cynthia Wadol, ti lelo, maboko pwelele, eza kote ya Karine Mokonzi, pote balimbisa ye, tang mosusu pourquoi pas, babenda ye pene pene. Mais Mama Leki Partolo, yo en tout cas eza pasi, po ya pene pene, ya Karine Mokonzi. Bien sûr, nga naza Karine Mokonzi te, ya limbisaka, mais nazoloba, akoki limbisa bino. Mais po koma pene pene, en tout cas, naza penza sûreté. Mais mwana kasi Partolo, ye, soki, akomi libre, asengi bolimbisi, ye, naza sir, même ya 100% te, mais 70%, Karine soka limbisi ye, akoki kopusa ye pene pene. Yango wana tika Cynthia Wadol à l'aise, tika petite teka teka ezingirte. Mama Leki Partolo pe ezingirte. Boza Mama Leki penza Partolo, yozo linga koma na tolo na yo. Petite teka ezingirte, petit na biso azanango spécialiste ya koteka. Wana ezakaka titre pe ya kitoko. Foko zala mutu na mutu fier ya titre na yo. Yango wana émission olo ko le raté bite ezalaki kaka yango wana. Awa bokoki te, non, toloba okoki te. Po décision nyonso eutaki na Pamela Shekola, Mama Leki Partolo. Yende mutu alingaki asala plan wana ya mabe akotisa Cynthia Wadol ndenge amesana kokotisa ye na makambo oyo lelo Cynthia Wadol akota amonaka sorti te. Soki pe Pamela Shekola azo continue kokangama na Wadol eza na cadre ya kindeko te. Azo lingade Cynthia Wadol adinda na libulu oyo ezanga sorti. Po Pamela Shekola ye azomona ke Cynthia Wadol soki batiki ebongo sorti ezali po abima na makambo nyonso akoma pene pene ya Karine Mokonzi. Yango Pamela Shekola akobanda kodindisa ye na makambo ebele pote adinda penza na libulu sorti ezala te akoka lisusu kozonga na ata mukete na Karine Mokonzi. To akoka même pas kosala réconciliation ata kozala musika na Karine Mokonzi. Yango ezali bit oyoyo Pamela Shekola alakisaka bolingo na ye ya lokuta, bolingo moko masqué koleka pelle masqué, koleka ba faux compte ya Facebook. Yango bolingo ya lakisaka pa ya Cynthia Wadol. Yango nga na benga kango Mama Leki Partolo po le sel akopesa kaka Cynthia Wadol ezali tolo oya zanango. Akokomisa tolo ya Cynthia Wadol neti oya ye. Donc akobebisa ye. Akobebise tolo, akobebise mémoire pe akodindise na libulu moko oyo ezalaka te. Yango wana Cynthia Wadol tout le temps azana chance soka longwe pene pene Mama Leki Partolo. Abwaki ngunda ne ata na Strasbourg, ata na Belgique, akomi musika ya Mama Leki Partolo yo, na kanisa akozwa respiration. D'avance na ebitina, Cynthia Wadol akotosaka Mama Leki Partolo te, parce que na Kisasa, Cynthia Wadol azala pene pene ya Mama Leki Partolo te. Na Grèce, Cynthia Wadol akokai koluka makambo, ye moko, azwaki sirkwa kotekama, pe alekaki bato batekama avant ye, azwaki bakwe ya kitoko, oyo kwe bato ebele batelemaka nango te, me ya koka pe atekama kitoko. Yango na yebi tina akokangama na Mama Leki Partolo te. Na sukisi awa, botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.